Eloko nini oye komeli Luna miezi après Luna koleka na émission kolobake batu bazo comparer ye na Sila Bisalu. Eza émission o Luna sali, eza makambo o Luna lobi, mais Luna atikali kolakisa biso te epai wapi oyo batu ba comparer ye na Sila Bisalu. Atikali kolakisa biso te ba message o batu ba tindeli ye, atikali pe kozwa capture ya ba commentaire te esika batu ba komike Sila Bisalu tazana mbongo mais aza lokola yoti. Donc pona batu eza ke Luna miezi aluki afonde likambo moko ya ye moko. Luna miezi aluki ki aloba afonde likambo moko boye kaka po asala lisu succès na internet po ayeba na po ayebike batu lokwa basila ba belvi ba batu mosoko toucher bango internet eninga na pona yo do batu ba otala yo batu ba omona yo batu ba oyoka yo. Yango na Luna miezi alingi a créer lisusu base pour que aya na internet batu ba luka susu ba mona ye batu ba lobela ye. Alors banda makambo wana elekaki bandeko nanga lelo toye koyebisa bino likambo nini oyo ekomeli Luna miezi na poto esika azali. Alors mbote na balandi nyonso o balanda Exil Botelo TV, mbote na bino esika bozali. En tout cas ceux qui zambala na oya liboso otombe na émission na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ka ndenge zalara e o sala malamu mingi. Awe pa na biso tolingaka bato bafingaka te, en tout cas tolingaka bato bakotaka okoti ovanditi na suka émission na biso po oyeba eloko nini tozolobela avant otia commentaire, et non bato bayakaka akoti ayekaka a commenter atali contenu ayoki contenu o balobeli na kati te aye directement a commenter et salaka malamu mingi te. Alors tozana moi régler moko boye po na Luna parce que Luna ayebite ke azosilisa carrière na ye. Bomoni makambu oyo ezaka makambu moko ezaka très compliqué, ezaka vraiment compliqué makasi. Batologa ba belvi, batologa ba sila, batologa ba dinana, lo batoka o baza déjà ba yebani bazala batu moko. Tangu yo oke na émission batunyo à propos ya likambo wana eza likambo moko koyoko sotango pe oleki o répondre pété. Tomona ki Luna miezi journaliste te kutumta tuna ki likambo ya Sila. En tout cas journaliste atuna ki ete. Tolandi émission ndeti nga pena na yo kesika journaliste atuni Luna miezi te, mais Luna miezi ye moko bandi kaka ke batu bazo comparer na Sila, batu batika ko comparer na Sila. Nga po nanga elekelinga, en tout cas elekelinga mutulo kwa Luna miezi abandi carrière na ye, Sila Bisalu abanda carrière kala. Donc Luna miezi pas Sila alukwa mwana a poussa na tate na carrière, mais na ebite eloko nini mouche nini o epika ki Luna akoma tina niveau ya ko se comparer ye na Sila Bisalu. Donc selon ye ke batunde bazo comparer ye ebele ya ba commentaire o batu bakobanda o commenter banda Luna kenda poto batu ba commenter kaka parce que Luna azwa agitation depuis Luna kenda poto akoma agité. C'est sa façon d'être, pas de problème, mais Luna banda kenda poto akoma na agitation moko on dirait muta konyataka lisuki sasa te. Akoma na agitation moko on dirait poto esika ke indeza lola akonyata lisuki sasa te. Eza makambo to mona pas Luna, tozo mona ngo chaque jour na TikTok ya Luna, tozo mona ngo chaque jour na ba publication ya Luna. Luna banda ke pota komi ko publier ko robaka mabe ya kisasa lokola yendenga ke wana akozonga lisu kisasa te. Luna azalaki kaka obligé te ya koya na émission koloba propos ya Sila Bisalu. Ke batu ba comparer nga na Sila, ba omona muto comparer te na génération nanga. Ah Luna. Na génération na ye batu ba mona muto comparer na Luna te make-up tonini. Pona ba génération na bango bazali ba baby donjo bazali ba mukanya. Bazali Luna na mukanya ba hotelema te, Luna hotelema na mukanya te. Ba mukanya bazali, ba baby donjo bazali, ba génération na bango baza ebele. Génération Luna na théâtre baza ebele, mais Luna parvenir ko ya na internet pour odobake peut-être bazo mona te mutu nino bakoyi ko comparer ye na génération na ye nde baye ko comparer na Sila.
En tout cas, epesi pasi même na bato balanda Sila Bisalu, epesi pasi même na bafani ya ye moko Luna Miezi. Omoni eloko ba star na biso ba yeba te. Okoza na mutu mobo ya linga yo makasi, mutu wana pa linga pe Sila Bisalu makasi, mais alinga ko makasi. Mais moindre erreur ka mukie oyo sala obebisa valeur na bato balinga yo. Eza likambo tomoni Luna Miezi asali. Luna Miezi a ebite ke alingi a perdre ba fan na ye ebele. Quand émission oye asala ki a propos Sila Bisalu a perdre ba valeur na ye, a perdre ba fan na ye. Eza ba fan musu balinga Luna balinga pe Sila, mais tant yo manque respect na mukolo moko boye. Ato lobi ke olobela ke on a sens à ma bête, alobi po a éclaircir bato. Mais aki likambo moko ta ko ke ko bimesa. Lelo bat ba koma soka ye na internet ya ye na ba preuve. Luna a ye na preuve te, a ye na capture moko te, o ezo laksa ke bato balobi na ye bato ngo banani. O Luna ye moka kanda yebi bango, o aye ko sala émission na TV, o aye ko lobela. Pona Sila Bisalu. Luna za na kini kala. Luna amona kini hatongo, metotika lo yoka ebongo te, tu ebite, poto kaka, oye komisi Luna agite, oye komisi Luna komi ko loba n'importe quoi, o Luna komi ko bimisa na munoko na epo na moni li benda Tour Eiffel to nini. En tout cas, eza pasi. Eza pasi la famille. To yaka oloba na bino ba surtout ba ming ba star na biso. Batuloga ba Cardozo. Cardozo aza mukolo. Mengano na muna Cardozo te aleki na émission mobo aya ko chrétien ba ene na ye, soit aya ko lobelo ko mobwe. Non na muna ti. To mona ka Gatsby awa affaire Gatsby na da Costa. Likamba da Costa yaka ndongo ipareti da Costa mankaka Sila. To mona ba makambo wane yaka ebele. Mais to mona Gatsby aya mutu moka a compara Gatsby na da Costa. To mona Gatsby aya na internet a répondre poliment. Likambo wana sono otala ngote ndeko nanga kota kana bimission na biso kitati na se o mona émission mo tulobela Gatsby na da Costa. Gatsby a répondra da Costa. A répondre muto a koma o a kokanisena da Costa. A répondre donc polimo do azala sage pona a répondre. Ya on te bisa bino koloba français eza koza maele te. Koloba français eza koza na sagesse te. E ana mutu mso alobaka français makasi. Mais a sage te. E ape na mutu mso alobaka français mingi mais a mayele te. Po kota likambo Luna Miezi asali, kota no émission o Luna Miezi asala ki banda ne bande l'émission na tina suka, ezaki ka polémique na polémique. Ezaki ka polémique na polémique. Soko landi émission wana bien, banda e bandelisi na suka, eloko malonge ezaki wana te. Ezaka polémique, ezaka polémique. Tout le monde a bakenda poto, ba Barcelone a kenda poto. Mais Barcelone a tiré te ka wakena plateau mo beba yamba e bando poser ke ba question. Barcelone a sala ka be émission ye moko télé réalité Barcelone na poto. E Barcelone a so kombranda kuna tozo mona ngonyoso. Luna Miezi ake poto akei ake pa mobali. Ake pa mobali, ake epa na ye mononti. Ake teke o soki ndeni ake epa mobali. Mais Luna bandi babilobela, babilo mobo ya malamu te, mutu kwa Sila Bisalu wone eza mawa. Po Sila Bisalu aza mukolo, aza mwana mukete. Mutu kwa Sila Bisalu nanga kunango, mutu ni yango aza zoba pena o aza vegle ake ko comparer Luna Miezi na Sila Bisalu. Eza ba pensée ya ye moko Luna. Luna alinga ki buzz. Luna alinga sa lelo komo boye, batu ba tia lisuka, batu ba ye ba pena mingi ke ana poto. Donc selon elle, akasi ke batu ba yebi te ke ana poto, selon ye ayebi ke batu nyonso te ba yebi ke ana poto. Alors tika sala mwelo komo boye, o batu bele ba koyeba ke ana poto po ela musabatu. Ya malamu te. Il faut yeba ko respecter muto aza mukolo. À part non ba rôle na bino bo jouaka, à part na bino ba théâtre, mais il faut yeba ka muto za camarade na ngate. Muto za mukolo il faut na yeba opesa respect na âge na ye.
faut ko pesa mutu respect na âge na ye après sima boko yana makambu na bino ya ba tournage boko yana makambu na bino ya ba théâtre en tout cas esali malamu te esali vraiment malamu te esali vraiment malamu te ba kuku ba tomboki ba na posa ba mona Luna aki ko s'excuser et pas ya Sila Bisalu pour azaki ezaki importante aya ko tanga kombo ya Sila Bisalu na émission pour que e créer polémique na ndenge e créer polémique Luna no ndenge azana azaki mbantana baby mais to tikala no komona baby donjwa te aya alobela lisolo pona Luna to tikala omona ngote to tikala omona baby donjwa te aya sala tamo be importance mo bwe nde Luna sala to tikala omona te mais peut-être Luna miez ndalingara e mususu baby donjwa chaika mais baby acha Luna kate Luna zaka fi moko bien azana e bien mais eloko ezanga ka Luna eloko o esala ka Luna comme mabe eza agitation ndeko Luna yeba ko contrôler ba agitation na yo oza mwasi zaka na ba agitation wana te eza bien te kotala yo boye trop matérialiste kotala yo vraiment boye trop matérialiste donc eza malamu te pona mwana mwasi omoni babilo mususu lelo zaka mutatiki Congo akeya bandi babiliobelo wana mboka mpaya mais banzo lekana be mission oloba babilobela Sila Bisalu wana ba fan ne partout batu ba sala o mabe oyeba te batu ba kanelo pamba ozana na parcours mulai ozana na parcours mulai na carrière na ozana na carrière mulai mais oye obandi ko toucher muto azalo kwa Sila Bisalu oye olobi moko lobi ke na lobi na ndenga mabete olobi na ndenga mabete mais il fallait pas pour na otala boye mutu moko ko comparer na Sila Bisalu azate ba comparaison ba sala Luna ezalaka Luna na baby ba compara Luna na baby trop pour bazana relation mo ya kimbanda na kati mais moi je pense pas que zaki batu oh Luna lobi batu ba comment comparer nga batu baloba na Sila Bisalu kuta na mbongo masala ande Luna ne loko te Luna za mbongo te en tout cas naza contre Luna te na linga Luna na sala be mission na nga pona ye na lobela ka Luna pona linga ye mais ce qui muto sala lo mobo ya bien te sengeli ko ya ko lobela ye et sengeli ko ya ko lobela yango nazaka pour mutu te mais na linga na tala na yoka na linga te surtout ko yoka muto loba mabe pona muninga surtout muto aza mwana mukie oke loba mabe pona muninga o aza mukolo non eza respecté ils ont vraiment respecté. Luna a ne lo côté. Luna a na compagnie moko ta sala ka par théâtre. Na ba mibali na ba onde ba sombi la rabango o sombi lamba o kota sombi perruque o kota sombi bwe. À part wana, Luna a na compagnie moko te, Luna a na business moko te o ya makasi to mona ba fia TikTok ba obunda ba business ta ba somba ba Range Rover. Luna a obunda na mibali ke o ya pesi mais eza pasi babiloko yo yangonde epanzaka ba artiste babiloko yangonde epanzaka vraiment ba artiste na biso poko tala mutu kwa Sila Bisalu olinga te mutu kwa Luna aleka na émission aya koloba alesiano batu bakaso kwa comme Luna lekaka na Bellevue TV msusu Bellevue TV ndatindie or Bellevue batu ayebi etali kambote bandane bandel kino suka ya malamu te star lokwa Sila Bisalu a star o mérité respect to mona Linda utaki na émission batunaka ya propre Bellevue kandi batuna nani Linda à propos Bellevue kandi Linda coach a réponda kitoko wana baba ser nanga en tout cas toko koma place wana te aboyango mais ba comédien o bazaka aza sage te eloko moko ka te yango na esebino koloba français eza kozala sage te pour Luna si réellement question wana ke ba posa ki yango na journaliste malgré nga na mone sika ba poser le yango te si réellement que journaliste nda poser ki question wana alinga ka sotango alinga loba tout simplement que na ko lobela likambo wana ate po mama Sila aza mama nanga esili
alingalo bateke lelo bat bakomo comparer nga na sila bat balo bananga kutu sila bisalo wana mbongo masala bonte. Pourquoi te comparer avec sila bisalo pona nini? En tout cas, esali malamu te. Esali vraiment malamu te. Esali malamu te. Lelo luna na poto to mona ki abande ko publier ba video na ye na hotel moko sika komela ki ausala ba video mais lelo luna ake ko vande pas garçon moko boy moto tanga kombone a ezati. Ake ko vande pas mobile to ebi information tout. Ake ko vande pas mobile. Poto basala na poto ba jeter. Oye poto pona futa nyonga misu zonga. Mais so bandi ko memango na mapeka, o memyango na mapeka yango pe e ko mema ope na mutu. Yo memi na mapeka me yango e memi yo na mutu. Isa pasi bandeko. Isa pasi. En tout cas luna art sali bate bele basepe nangote. Bate bele basepe nangote. Donc il faut zonga susu na émission okende ko senga sila bisalu pardon. Oloba mabe te il faut ozonga oke ko singa bolimbisi na tantine sila sino te osali pe malamu mingi te biso pe to taloka na potongo lokwa ndako ezika to tala okaka rendez-vous kana kini soko ko bwaka ngunda na poto la ça va mais soko ko zonga no ka kini rendez-vous kaka na kisasa na biso. Merci mingi na batu nyonso o balandaka biso, merci na batu nyonso oyo balinga Exil Botelo TV. En tout cas toyoka kikanda na likambo oyo ezoleka concernant Luna Miezi na sila bisalo Luna Miezi ninga mankaki ninga lobaki alors toyoka ki pasi pona yango to yaki pe kosela bino analyse na biso à propos ya likambo oyo. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et aussi la malamu mingi. Et pourquoi pas appuyer la cloche à notification pour que mbala sima tant que tu as émission na biso et comme la yo directement. Donc dès que tu as s'abonner, ok na cloche mo kezawana ya notification au fini yango ale mbala sima tant que tu as émission na biso et comme la yo directement na téléphone, ordinateur, TV, ici quand so oyo o talaka biso vraiment Luna Miezi obeti libanda batu ebele basepeli na comportement na ote. Donc pour te signaler aussi que poto eza paradis te donc ndenge okebongo okozonga kaka kisasa koluka ko bebisa na bayana ote koluka ko bebisa na ba comédien te po okozonga kaka na ngambu na bango. Merci beaucoup, bisous, bye.